Ouais, bandeko babolingo. Ezali ngai moto moko bien en direct na bino, nazo beta na bino moto sikoyo. Ezaka mingi pona kobengisa bino bozo abonnement na CL News TV et pas ya Christelle Larose, Mamou Iranium de la presse congolaise. Dans la minute on ngai moto moko bien nazo solo na bino, Joli Wawina, Claude Ifunga, Brigitte Anani, ngai na Deborah Fula, na Mimi Love, biso tout toza abonné awa na CL News TV ya Mamou Iranium. Po balobi ya lelo ya sika, mon pepe ya sika, makambutu ya sika. Donc Christelle Lumpungu La Rose, Mamou Iranium ya presse congolaise. Bandeko babolingo balobi ya lelo ya sika, mon pepe ya sika, Lumpungu Christelle La Rose, l'uranium de la presse congolaise. Ya lelo ya sika e. Biso tout s'abonner na CL News TV na YouTube. Ceux qui ont kotika na YouTube, ou betino ka CL News mbala moko ou bimi mo pepe sika. Tu betika ka CL News na YouTube ou bimi. Joli Wawina, Claude Ifunga, Brigitte Anani, Maman Nene. Biso tout s'abonner. To s'abonner awa nde ba faire ya bien. Ba faire ya bien sur lingolanda ba mouvement tout ya de brondo edindala s'abonner awa boya pena bo s'abonner awa na CL News TV et pas ya Mamou Iranium mais de la presse congolaise Christelle Lumpungu balobi ya lelo ya sikae.